Oh Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Balinga miabana nzambe bozali liboso ya bilili ya chaîne Nabino chrétienne Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Chaîne Nabino nde yangoyo. Bo s'abonner awana kaka moni place bakomi s'abonner. Au fini mo sapina s'abonner au komi membre ya chaîne Oyo Aziza Pembele TV. Chaîne chrétienne ezali pona lokumu na Yesu Masia. Soko s'abonner okokoma membre obano yamba ba direct makambo news tu ikozala na yo pe eko permettre biso na bakolo o basimi YouTube ba permettre biso to sala ba direct ya mwana pona lokumu na Yesu Masia yebisa ndeko yebisa mwana yebisa ami yebisa frère a s'abonner na kaka na chaîne oyo ezala portable afinika wana akomi membre pote lokumu na nkolo Yesu Masia etombo emataliboso. Na se présenter nazali bongo ngai frère Nabino prophète Pembele Aziza. Nkolo Yesu Masia atindi nga liboso na bino pona ko sakola maloba na ye ya likolo. Maloba lobiko, maloba bomoi. Ya mwende liboso na bino. Yambo to démarrer direct oyo na kozonga samatonde pa ina nkolo Yesu Masia ngai na bino elongo. To tonda nzambe yawe okumbama, ochanjolama, onetolama, okangolama pozali malamu. Opesi makasi ya kolamusa moko na moko, pengai moko, nangonga oyo, pona koloba liboso ya bampate na yo. Ngai te me yonde kolata nga lokola bakolata kelamba. Maluba na ngati maluba na yo. Maluba wana oyo kobima na monoko na ngai. Epambo na bana na yo, ezala grave na mitema na bakope ba monta na kati na misala. Na pesi direct ebandeli na ngope suka na maboko na yo. Na tondi botondi na kombo na yo tata pe na pamboli moko na moko azotala nga zola na ngai. Amen. Amen, 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 amen. Bikelmi bekela mona Yesu Masia bana na nzambe mateya na biso ya mokolo lelo ezali na mokanda ya Apocalypse. O babengi na lingala emoneseli. Apocalypse chapitre 21 verset 7 à 8. Na lobi bien Apocalypse. Emoneseli na lingala 21 verset 7 à 8. Nakotanga bongo na kombo na Yesu Masia maloba pe mateya mokola lelo. Emonesli Apocalypse 21 7 à 8. Celui qui vaincra il héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs et les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Bobade kotuna. Double peine komoma wapi yangwana. Seconde mort ozoyoka liwaya mibale kufa mbale mibale yo double peine yangoyo. Yangoyo yelibino lelo na Apocalypse nde suka ya makambo. Balinga mibama na nzambe mateya na biso eye pona kobikisa pona kopesa kimia na batu pona koboma te. Tozo continue toujours. Pelelo yali suka. Ya titre. De suite et fin. Ya titre oyo tozaki nango double peine. Nde esuki lelo. Mateya oya double peine. Na kozonga moke po na double peine. Na décortiquer moi moke. Et bandaki na Esaïe 60. Verset 1 à 4. Et le bagite lève-toi. Car ta lumière est arrivée. Yahweh ayeko lamusa moko na moko. Ayeko lamusa moko na moko. Pona koyebisa ite. Olali pongi. Ozaka na pongi. Mais siko toza na tango ya pongi te. Po lumière na nzambe sekiti. Yebandenga kotambola. Yebandenge mokilizo tambola. Ozalaki mayele te. Bakosa yo. Ubunga na makambe belebele. Nzambe ayeko zongisa yo oyeba. Omiyeba.
balinga mi bana nzambe nkolo aya koloba te ozali important epai na ye atinda yo na mokili oza na makambo nkolo atindela yo moto na moto azana ayaki pamba te na mokili soko ovanda ozali na mokili oyo ozo vivre na mokili oyo oza na tina mutu na mutu aya na mission na ye oyo nzambe atinda ye oya na tina me mission oyo batinda yo mususu bakokisi yango te mususu basali yango te diabulu abebisi bamission ya bato ayibi betwa na bato bato bazalaki malamu bamisu babebisi bango bakoti mo bondoki bamisu bakoti mo koyiba kindumba mpona kobomba likabo oyo aye na Romain deuxième matin na biso double peine yaki na Romain 13 verset 10 jusqu'à 14 elobelaki biso mingi bolingo yango nde charité nde amour balinga me bana nzambe ya liboso na lingala loba kati na bino yambo tobanda mateya oyo le 1er novembre oyo tozali mwa oyo novembre elobaki na bino nini bozala message prophétique botala message prophétique très urgent beta message prophétique très urgent du 1er novembre bana na nzambe bikelango na nzambe bon negligaka makambo mosusu te message wana eza mpona nga te me eza mpona yo eza mpona nga eza mpona mokili mobimba yawe ayaki na bamessage wa bolanda message prophétique wana très bien bozwa ngo na loyenge te yawe ayi kokebisa biso ayaki kokebisa biso abandaki kokebisa biso banda kala na ba covid-19 na bakamane mais lelo oyo diabulu azo komélanger tout na covid te akolekisa bolandaki molimo na nzambe yebisa bino ke tokolela baliwe koyela biso ezoyela biso ya bandenge na ndenge toza na zone de turbulence na explikaki bino zone de turbulence ezali nini eli zone oyo ememaka bafléau baguerre batempête baaccident baouragan bamaladi ya ndenge na ndenge baliwa basasina nayebisaki bino ke ndenge tokoti abanda le 1er novembre pote le 1er novembre 2020 oyo ti le 30 mars ya année prochaine toko vivre bamakambo baliwa ekotriple ekodouble soit ekoquadruple na bafamille bandeko bomoni oyo bato babandi kokufa nane esili te bokundi membo tamosu bokunda su mosusu ka le même famille yango yawe azokoyebisa kati na bino ayebisaki kati na bino botelema et puis na kati so nazongi na kati na bamessage wana eye koloba mingi na mboka Congo démocratique totya mboka wana na kati na mabondeli nzambe nango yalobaki à partir pendant mois de décembre janvier na février bazoko préparer rébellion moko boye guerre likambo moko trouble na kati na mboka pote eboma bato ebele esala makambo ndenge na ndenge napesaki bino badate wana nasengaki na moko totya mboka na kati na mabondeli mpe na mosuni bozala vigilant likambo moko ezo se préparer mpe molimo na nzambe eyebisi bino à partir ya janvier na février satan akosala tout accélérer maladie covid-19 akotya lokwa maladi moko ekoya accélérer yango eboma plus koboma yango na suka napesaki bino bapriere botalango landango napesaki 12 psaume ya pamba bien aimé naboyi na nga te bozala na bapsaume bobondela makambo me oyo nzambe apesi ko 12 kaka wana apesi mpona mokili mobimba komi mona teke nga pena mokambi nga pena bondela bapsaume nga pena bien aimé mon frère nzambe moto apesaki bondela ngo ata obondelaka no mosusu bondela makambo oyo bondela likambo oyo tokokufa na biso nyonso to tobanga liwa te tokokufa na biso me bondela bapsaume wana ezali psaume nini 22 psaume 25 psaume 30 psaume 41 psaume 59 psaume 74 psaume 88 psaume 103 psaume 136 psaume 140
na piso 46 bolanda na explication na pesa ki explication kuna bokomona ndenge to kobondela ngo ndeko na banzi boyoki mutu makasi te nzambe mutayibi bikela mona Yesu Masiya bana na nzambe na yoki ba coup de fil na bino batebele bobengi bengi ngai bobengi bengi mes prophètes to yoki mate ndeko zoteya est-ce que banga te ba kosala yo mabe to banga to bangela yo bien-aimé en Jésus-Christ n'ayez pas peur n'ayez pas peur bobanga pona ngate liwe lobelaka moto liwe ko lobelaka moto te soki lelo na kokufa soki na bangi ko loba lobi malade jungai na kei na kufi na lobaki maloba ona na ngote musana ngoni bandeko na yaki na bona ibi ba serviteur de Dieu o ngana ibi na batonga na ibi bakona bazokende ezaka pona ko bobanga te maloba oyo na zo sakola na maloba na wote soki eza yanga soki eza pona lokumu na nga to eza yanga basala oyo bango balingi mais soki eza le roi de roi ndeko otia mosapi na esika yo oyebi te yo otia mosapi yo epai yo oyebi te mpe moto ozoloba ozoluka olanda ye osala to oyo makaneli yo ozozala nango ndeko keba sala keba bosakana ba oyo bosakanaka boliaka bosalaka ndenge na ndenge sala yo kosala nzoto oyo sala yo kosala me okokutana na mokolo na nzoto oyo na mokolo oyo azotinda nga na teya bana nzambe ezabe mosala oyo bapesenga eza mosala kosakola bisakoli fo kobimisa verite yene me soki nabimisi verite natika na nga totikala biso na ya nabanda kokosa nabanda koloba maloba oyo ekoki te non c'est pour cela omoni ki basali na nzambe mingi oyo bazokoka te batika parce que biso tokoprêche bosembo qu'est-ce que la vérité c'est la parole de Dieu ce qui vérité eza te parole mpe eza te oza na parole te yango wana kaba na bobangela nga te bobangela bino nga te botiaka na babondeli ndenge ezalaka me bobangela nga te oyo ekoya eye nango soki elobi ke lelo kufa ye impweba. Alors un prophète n'est pas peur de la mort to banga aliwate prophète abanga aliwate soki Yesu so albi adieu akamati yo bobanga na babino te bana na nzambe. Bref, bien-aimé en Jésus-Christ tozongi na kati na mateya na biso ya double peine boyokaki yango bana na nzambe bofungola miso lumière esekiti yawe aye yawe azoloba bien-aimé en Jésus-Christ landa malamu bana nzambe toza shu ndenge tozalaki te makambo ezochange na monde ndizoke na lire moko na mbango moko makambo eza kochange nzambe mpe aza kochange polele oyo nyonso ebombamaki na famille na yo bandoki oyo babombama na église na pays na monde makambo nyonso mabe bokosentir yango lumière esekiti bobana mona ngo vis-à-vis satan akobata masusu te satan akosala makambo na nko akobombama te okomona ngo na nko nani ebandi deja bazokosentir na nko abana kosala makambo na nko donc lumière na nzambe siko bandi kobundana na diabolo bobanga te bana na nzambe bobanga eloko moko te botala na kati na bamboka satan azokomimonisa bamiso bazokolobake bete sa ye toza na momango sa ye na bamboka na baeglise nyonso na baeglise baza kobomba oyo babalaka te bomoni bakoma koviole na basere na mangombo ya oyo baeglise bareveille tout partout na monde bozosentir mpena ke ça ne va pas ndenge oyokaki liloba na nzambe kobunga bokoluka liloba bokoyeba te totya lokolo wapi abi eza nzala eza koya eza nzala bilei te nzala lipa te me nzala ya koyoka liloba na nzambe ozoluka na kokebundela wapi nani mpenza mosakoli ya solo nani mote ya solo soki oza na ye zala na chance momango sekoki polele bana na nzambe ezobombama te ekobana omona na polele ozomona mpenza ke meme na mosala meme na libota meme wapi omona ke kaka moto oyo bobotama na ye mama moko tata moko abalukela yo alinga boma kaka na yo papa na yo moko na mama no moko
boni boni mboka kutu bana nzambe bana nzambe double peine eye pona koloba te longwa na kati na likambo oyo bima na kati na makambo oyo soko ozaki moto mabe soko ozaki moto masumu soko ozaki motuki soko ozaki magicien soko ozaki ndoki soko ozaki nganga moto na ndumba yawe soka 54 no lumière ye sala choix mipona oko continue kaka na nzela oyo to olingi obongwana to olingi otika mabe osala nde malamu yango nde nzambe atindi kati na bino atindi mangomba oyo babeki baeglize eye mpona koedike mpona koensegne kolakisa bato nzela yango nde biso batinda biso basali na nzambe baprofete bapotre badiacre baévangéliste badocteur de la loi bapaster nzambe atindaki biso tolakisa bato nzela toedike bato bien aimé en Jésus-Christ église oyo babengi kombo église eza na charge moko na monde ya kosakana te bapays wana oyo bomone bapays nyonso bayebi bien ke église ekoko renverse bango église parce que na kati na église nde force ya bato bayaka baéglise nyonso tokozala musulmane bouddhiste catholique bato nyonso na presque na monde basambela tozwa sikoyo na bino baafricain Angola, Congo Brazzaville, Congo démocratique, Centrafrique, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Togo, Bamboka, on a tout. Sur la plupart d'Afrique centrale, la plupart bozali ba chrétiens. Na kati na ba chrétiens, bozali sur bien 80% ya peuple bozali ba chrétiens. À part wana nde tout ça ba musulman bazali mais ba chrétien la plupart donc soki biso basali na nzambe to teyi penza mboka bandimi bako bongwana bandimi bako yeba nini ya kosala bandimi bako yeba ndenge kotambola to ko indike bango oyo biso to koloba yango bako sala la plupart so ba lakse bango mabe ba sala mabe so ba lakse bango lam bako tambola na bolamu na boyenge bene mais ba na nzambe. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Malubawana Yesu Masi alobaki yango na Jean chapitre 8 verset 32. Malubawana yango nde tozo vivre sikoyo. Soki oyo nyonso bomba maki, oyo nyonso kunda maka. Bokoyo ba yango pour epesa bino boyebi et sikola bino elonga. Mais pourquoi bien-aimé mon frère, oh comprendre te serviteur de Dieu. Longwa nesiko yo kendeki wena yesu azosenga kati nozonga na molongo ana posa na yo sino te double peine eza pasi oyoki second mort apocalypse alibi bokokende na moto nde kufa ya mbala mibale okufi lisusu bien aimé en Jésus-Christ oh moye setani boni yo kaka na molili boni yo kaka na koyiba tosala maladi yo babengi COVID-19 Yé, bien aimé. Non, boyibi yango bien. Et ça, il le diable ça prépara. Et ça, il le diable ça prépara. Et comment la carte na Bible que bête à koya. Ah, ça y est. Azanabino. Bien aimé en Jésus-Christ. Yoko sala nini. Bango moko ba konja mboka. Bango moko ba tsali makambo ba zali na monde ba oloba. Bokita bo mata. Attaque beaucoup bondela. Attaque bo sali. Et ça na carte na Bible eko salama. Masque beaucoup tia yango. Vaccin boko jwa yango mais vous doutez pas ninga ngana vous osako tya tembe pona masque mais siko zo tya masque okumola ta masque baza na plan na bosi ba calcula baza décider ke bokita bo mata et ko sala melande ngwana vaccin sebimi toko zwango même ngana zo ba toko zwango et ko sala mandenge nini soko za na vaccin te même carte d'identité na yo bako renouveler te avion ko matate ba bureau mususu ko bando kota te na même pas ko so ba traitement ko so ko za vacciné te ko kota te bako coincer batu na ndenge moko donc yo moko ko mona pa ke na sa na choité ba place mususu ba kota ba centre commercial ko kota te so za vacciné te faut za vacciné pa so ko za ngo déjà dans nzoto ba yibi ko za ngo déjà dans nzoto parce que ça marque na carte dans nzoto bien aimé ozo douter pas nini o douter pas nini ba kadikile ba yebi ba makambo wana nyos tu
sikoyo bazo tsango exécution monde tala bien aimé Bible komami hein bolandaka botanga apocalypse malamu bokima apocalypse yango tayer maloba suka to komi na tango oyo bango siko bakozwa économie du monde bakozwa makambo nyonso la preuve bien aimé bozo sala te babara ekangami restaurant ekangami salon de coiffure ekangami bazo affixe économie crise kokota passe malgré bato pesa bino bambongo wana bokokoma na moment moko crise wana siko bako oyo bango bakoloba yango babanda kosala parce que oza na choix te faut lia faut lata oza na choix te bango ba dicter monde oyo bino boyokaki bazali koloba wana non ordre mondial bien aimé mais ordre mondial okito mata et c'est bandit ba vaccin bibi basali ba 5G na bango wana oyo ozoka wana ba téléphone bazomona ba 5G wana pour exceller pour bayeba déjà ba kalikila bino bayeba bino bakoboma bino na ba piso na ekokota biso na bazo bakoboma bino facilement bakosa oyo do bango bato bazo diriger monde oyo mokili oyo za diriger na diable okita omata olinga te ata ozoloba ozotyaka etete ngana kosa bien aimé okozwa yango c'est biblique okozwa yango bien aimé pote bango nde baza wana esi basalaki baplan na bango bana makambo na bango osi si basalaki exa ndenge wana ekosukela ndenge wana bana na nzambe eloko mosusu te mais banani oyo bakozala épargner banani oyo bakobika nde baoyo ya walobi oyo bakolanda nga na kozala tata na bango bakozala bana na ngai mais oyo bamiyibi batuki babomi bondoki banchanteur loko banganga bamagicien bamarabu abipare na bango eza na double peine second mort bien aimé tokozwa yango mais nzambe na nguya oyo asali yo akeli nga na yo acapable ata batie vaccin bien aimé biso toza na makila ya Yesu Masiya makila ya Saint-Esprit na kati na nzoto na biso ata vaccin wana ekokota soki oza na sang de Christ esele oyo tebena bakalkile baosala wana tokozwa yango mais nzambe moto koepargne baoyo ye yango molimo na nzambe ezoyebisa kati na yo te bien aimé longwa na makambo longwa na badistraction longwa na bitamboli oyo soko kote kaka na badistraction bien aimé makambo oyo bango bazokana na kati mokili kosalemela yo tokozwa yango me moto akobatela biso eza nde Yesu Masiya eza nde nzambe na nguya tika kobanga eloko te yawa 54 ozali kolala lamuka espoir eza su na mangomba te espoir eza na mutu te espoir eza yo nanu parce que mangomba tala satan ndenge abebisi bebiso bango basalini bakamati na bangomba wana si babandaki kosala ngo bandaka na bino bolalaka pongi bakamata bacheche oyo bapaster bozomona bacharlatan bapaster wana baye wana na bazoya wana bazosala wana baza bato na bango baolakisa bino deja ndenge nini ekambo ngo ekozala boyoki tata na bino oyo bokumisa oyo ya nzambe wana na Vatican boyoki makambo alobi balongoli bavideo yango alobi na bino clair bible ekochange bokosambela so Yesu Masiya te kokomaki na moma moko soki osambeli Jésus bakangi yo balobi bible wana bango moko bato basalaka me bazo comprendre te bino baafricain bokangami kaka na Yesu atangi Yesu alobi kombo ya Jésus Christ nini Jésus aza Satan oyoki babongoli siko makambo babi faux bopermettre bahomosexuel bayala bopermettre surtout bino baafricain parce que bokangama kaka na Yesu yoka maloba moto aye nango donc monde badoso badi basala religion moko to ya église moko ya bango oyo yalike même tokoma ba homosexuel tokoma oyo nyonso bango bakolinga bakodicter yango tokosala alors yozo continue kolala bien aimé yango bakalikili na bango bien aimé oyo lelo ezali double peine ya suka bande oyo maloba oyo okoyoka kango bomba yango ke tokita tomata plein ezali déjà makambo ezo changer déjà monde ezo changer déjà bango so bakalia si babanda ko préparer na ba bible bazolinga ba changer bible balobi faut ba ya na bible ya sika mais bosani bino ba africain angolais congolais ya Brazzaville congolais Kinshasa Afrique centrale mobimba
tozaka disha na Bible so manani bazwaka Bible wana bango bazwa Bible wana baya nango awa ba changer biso Bible ba tie biso oya bango mais nzambe oya nzambe oyo analaka te kaka yezu oyo bango balakisaki biso pe tolandi yezu wana yezu wana komo salela biso soki balobi tolongola yezu parce que bazomona ndenge tozomona yezu bango makambo bazolinga basala biso bazokoka te batindi bakisi na Afrique bato bazokufaka te bazokomprendre te babi faut tolongola bango yezu bazokumisa parce que biso bango nde balobi bato balakisa biso yezu yango mais yezu azosala na kati na biso yezu bomoi tomona yango balobi sikoyo tolongola sikoyo babi non faut bochanger ezoya ekokoma na mangomba bato bazoteya so tokokufa bakoboma biso mais soki babomi biso te yezu nde akobatela pa biso toza basali so tokokufa te yezu mtayebi eyana bato mosusu mikolo bazokufa akufi na corona to akei eza kaka teke aza moto masumu bamisusu nzambe aepargne ye na bamakambo ezoya azoepargne basali na ye bato na ye omona ntango alongoli yo abi yo olongwa na kende nano kuna parce que makambo eza te bamisusu akotika biso tosakola tokutana na kati na bitu bitumba oyo etumba ya satana telema yesu kristo azali akoya lelo na etum yango ya satana biso tokotelema na ngwi telema na ngwi longwa na kati na badistraction bien aimé mokili soko ozomona ozoyeba ocomprendre mabe telema ekoti bato wana omoni babiso bakoti na bakati na baeglise makambo bazosala wana makambo batindaki baza prépare bato na bango badeja préparé bazolakisa biso nzela dosi babandaki kosala makambo nango banda kala yo okotaka kaka la plupart nayebisaki bino baza na baeglise nini bakabal juif eza nini ezali baeglise ezali kilti oyo nzambe na nguya apambelaka na ntango na kala bazali lelo baeglise na biso nyonso la plupart bapaster bakota na klike wana kilti na moni ya baange angélogie kokutana na baange kokutana na baange ya ndenge na ndenge soki alobi apumbuki akei soki 3 jours soki okeka formation mpa na bango 3 jours obandi omata likolo ngo nayebisaki bino likolo ngo eza ya nzambe te po mingi mpe bazali bakoma kokende mais okomona mpe jésus kuna azali jésus na bango azali okomona mpe baange na bango bazali bazobrille mpe puissance mpe so akiti église bato bazoningana molimo bazoke c'est le satan en personne asali mpe ciel oyo aye bato bazovisite baeglise ebele la plupart bazomona banguya wana bato bazobikela ezali ya nzambe te bolingi molimo na nzambe eyebisa bino mbala boni bolingi basakola bino mais lumière ekiti double peine ye bien aimé boyebi ya congolais ya brazzaville angolais congo ya kinshasa centrafrique gabon cameroun bamboka wana nyonso ezali mboka moko la plupart pouvoir ya Saint-Esprit qui tient na mboka wana nzambe nango yatindelaki bino un prophète comme kimbangu mais bato mingi soki bayoki kaka kombo wana bakoma kominimize po bamonaka bato makambo asala non bien aimé en Jésus-Christ c'est un prophète oyo asala makambo ebele na kati na mboka wana mais basala to bapengosa biso histoire na ye tolandela histoire na ye te toyeba makambo oyo asala te bapesa biso histoire toetanga bahistoire ba Louis 14 awa totala ntina nango totanga histoire ya suba Mirabeau totala ntina nango ya ba Aristote totanga ba histoire sur ya ba Voltaire mais ya biso moko bato ya biso moko comment se fait-il biso histoire na biso bandika so na 1800 ya sur 82 oyo Diego Kakwa kotaka mais bon ba 1400 ba 1300 banani bazala histoire wana toyebi te babungisa biso ngo mais kokofanda to mitala bien aimé bazwa Bible na biso ezaka na Vatican peut-être les mêmes Bibles yango bazolinga bautiliser spiritualité ebandi na kati na Afrique na Congo bien aimé en Jésus-Christ molimo na nzambe elataki ngai koyebisa bino que prenez-vous en charge tata oyo akufaki azalaki muta politique akufaki alobaki na bino peuple prenez-vous en charge nayebisaki bino ke eza inspiration mais nakosamaki te tanga na mikanda ya kimbangu ange na nzambe akitelaka kimbangu aye koyebisa kimbangu ke ngonga ekoki bosalaki mabe yango nzambe abotonaki bino pouvoir mais botambolaki na kilikili mais sikoyo peuple boyeba ke bo se prendre en charge ange mutayi koyebisa ye prenez-vous en charge ne craignez point nzambe akozala nsima na bino eza na livre ya kimbangu maloba wana prenez-vous en charge
bokanisa te ke baange bakokuta likolo, bokanisa te ke bino moko se prendre en charge bokende nzambe akozala na nsima na bino. Ndenge moko David ntango akendeki liboso ya Goliath a se prendre en charge ake liboso ya Goliath alongi nzambe atie loboko kati na ye alongi Goliath. Ce n'est pas ke bapriere to bandobondela na kati na ndako to bandobondela kaka na kati na ndako tozela nzambe boye, mais faut se prendre en charge bigi napesi bino nkita napesi bino nyonso, mais moko na moko fatirima. Faites les actions, bien-aimés en Jésus-Christ. Oh, bon se prendre en charge. Botala ba mindele to sana ba mindele bande kona. Oko bongele ba wodenge nini? Soki nzambe te. Na likolo bazala ba satellite ba mona makamno so le kala se. Minere o to sana ngo. Mususu ko to biso to yebite bango nde ba to biso ko o komona ngo or, o komona ngo diamant, o bango. Est-ce que yo na mboko no yebaka ke ozana colton? Mais bango na likolo ba monaka. Po minere yango ndenge ngelisaka mokili. Lumière ezaka nde o lumière oyo ba soleil wana ba lune. Ezali minere. Yango ezana Congo, donc Congo yezo ko éclairer monde. Mais ba yebi ndenge ba ko sala biso, ba yebi ndenge ba ko donc bango nde baza wana. Tellement ba sali ma be koleka. Ba ko yate ba sauver bino. Mais ce qui boza na kat na nzambe nzambe alubi après na ruse. Na bato o mimona ka mayere, nzamba comme ça bazoba. Prenez-vous en charge. Atabo sengi ba aide, mais bino moko botel mi saba mboka na bino. Nzambe na nguya na kat na force na tindi bino na kat na mboka ko ba Europe boye awa bana na nzambe. Bokende kokota ba formation, botanga. Bozo ba formation botanga botinda bana bazo ba formation pour karaté ngongezo ko katozo zonga na mboka na biso. Toko koma kozonga mboka ozo bude toko koma na mama moko o kokate. O lo bapela nga na boni ya préféré na zonga na mboka na biso pour makambo na kokate. Na ndenge bazo me biso na ba covid oyo. Na ba ndenge bazo me biso toko koma pela o komi coincé et puis so lingo zonga na mboka na ba ikoma ko ke baboyi ozonga. Botanga bozo ma yele. Bokende ko bongisa bamboka na bino. Mais eza na problème moko. Moni mona nsobe sa koloba. Eza na problème na yo moko congolais. Ba diaspora mingi ba tangi ya ba sisi ba classe. Mais so akena mboka. Abosa ni ka yekoda. Abosa na katanga. Ole akene ko bongisa makambo yeko. Akomi ko le plus pire. Le plus pire ba tosa mabena na Congo so tali bien ba diaspora. Mutatanga na poto. Ayebo che confiance na ye. Mite mama bepe lata bango. Soka moni yo moninga na ye. O wuti poto ye. Na baza ko peso mbote te. A oluga ko to boku tanda ete. A ka sako yo ko botle ba pouvoir. O komi ko te nemi na ye. Alors que to yaki ko zo ba yele poto de bongsa boko na biso. Bolingo, charité. Bien-aimé en Jésus-Christ. Soki le loyo. To so mona ba mboka na biso za problème. Ils ont problème. Pays na yo. Angola, Congo démocratique, la Congo Brazzaville, surtout na mboka ya Congo et Kinshasa. Mboka on est dans la double peine. Biso tout dans la double peine. To le kana double peine. Pona nini double peine. Bien aimé. Et là makambo so bozo luka ba prière bozo luka bundana. Mais makambo ya ngona kaka. Nzamba lo bien. Azali Dieu ya ba orphelin. Dieu est un Dieu des orphelins. Albi, je suis un Dieu des orphelins et des veuves. Tala la kat namboka yo Congo. Chaque barabara, bokozala na 3 ou bien 4 églises. Bongo commune moko. Bonne église bonne. Zoasiko ville ya Kinshasa et zana église combien? Tala barangomba. Ba prière ya ndenge ekoma kotoka. Kona ba loba, kuna ba belela, kuna ba 5 heures, kuna ba ndenge. Alléluia, alléluia, alléluia. Tala mangomba. Tala ba prière des autres kotoka. Tala ba jeûne de prière. Tala ba sana nzambe. Mais mboka pe zo souffrir kayangwana. Ezo lobela bino le côté. Lumière ye. Kaka mboka zo souffrir kayangwana mboka oyo ba passe zo ya kaka ba passe osu longtemps ba zo konne ko bondela ba passe zo ko bakisama nzamba zo sepela na mabondeli wana te. Tozana double peine na mboka wana. Po nzamba bi nazali Dieu d'orphelin. Tala Satan denga salaka. Kala na basali na nzambe wana. Molimo na nzambe lataki bango.
basala misala na nzambe ya bien. Mais ba pengwe ba misusu ba ezaki basala na nzambe ya bien. Mais ba koti na buzoba ya batu. Balandi batu pona nini bozwa mbongo. Po ba moni basali o ba ye. Mais basali o ba ye wana basali ya Satan. La preuve est que soko pesaka o kabati o mobali na mobali o koma na mbongo ebele. So bi marabine mobali na mobali o koma na mbongo ebele. Bango ba basali yango. Moi na moi ko koma na mbongo ebele. Do ba ko afukise biso puso to koma ba umbu na bango. To landa misara na bango. Basali na nzambe europe ba yeke poza mosala nzambe foza na mituka na makamane mais oyebete makamane ya yena. Yo landa na o nzambe ze kat na yo. Mais tango ba ye kaka na prophétie na bango kaka bandoki. Ndoki mwana oyo ndoki mwana oyo ndoki bana ba papa na ba mama na kozanga koyeba ndoko ba pasteur bango bakatiki ba pasteur bato balobi or ba pasteur te bazala bango ba faux prophète na ba faux pasteur to bengani ebele ya bana na bandako na bana ba 5 ans bana ba 6 ans bien aimé tena âge wana bana bakoma kotela mboka mbembe tondi ya ebele bana bandoki mabara ekabwani makamani nyoso ekabwani bien-aimé landa madame président de la république ministre gouverneur ba mama présidente ba mama ya mboka peuple ya mboka vous trouvez ça normal bomonaka bana ya mike ba otambola na kati na mboka bozana bana na kati na ndako na bino boboti bozana ba oya ya bino après omona mwana alali na ndako te esalaka yo ndenge nini mais bana wana balalaka libanda botela bahashi na bango bazali bana wana bakoma kolala na cimetière na cimetière ekoma lokola bambete na bango or que biso ntango tozali kokola cimetière eza esika kobanga mais bana wana bakoma kolala likolo ya batombe so okoma bacimetière etonda bakoma lokola mbetu na bango bana wana botie bango na bacimetière bambula oyo ebetaka makasi na kisasa bino bolali kimia na bandako na bino bozoronfle mais bana wana na libanda tozoyeba te so bakokule na mbula soki mpe mbula ekosala bango nini bazotombe ba fièvre bana wana bazobela mais kaka ndenge wana ta mosusu mona kaka ndenge wana kolia eza te kaka lememe bana wana ta mosusu bazoya kosenga bino na banzela bawenze bobengana bango bolingi kutu komona bango te otelemi na voiture omoni lokola sali te ozobengana bana wana mpo balia te mpo nani soki na kabeli aza ndoki mwana ala ndoki so napesi ye mbongo na ngai ekobeba Oh, Seigneur. Bien-aimé. Bana. Boso boye ko. Soki mutalinga kabela bango. Fo aya na ba caméra. Ba caméra mona ke ye po ba yeba. Ke ye muto apesaki. Fo ba filmer po na intérêt na ye alakisa na bato intérêt na ye. Bien-aimé. Nzambe apamboli mboko yo. Bobana na bano kobana na président de la république nanga moko na biso bandimi na biso batofani na poto tobana na bano toza na double peine na mboka toza na double peine ye walobi je suis un dieu des orphelins nzambe akoki kosepela na biloko ya boye te botala ba age soki tozwi solution ya bano te mboka ekobonga te masumu mususu tozotamona nzambe asepelaka te mais bana wana malgré balalaka na wenze malgré bazolala na bacimetière moyoka bango te kakufi na balabala baotambola mais bino boliaka bien bobondela bien bazala bakisi na ndako mais bokokufa ntina bapoto tozokufa bamalali ezoyela biso bavese baliwu ezoyela biso mpona nini kozanga koyeba ya kotosa baparent na biso bapapa bamama tokanga bango bandoki bamama bakomela baproblème mama ya boti yo mama oyo abimisi yo akolisi yo asukuli yo mama kanisa ntango yo botaka ko oza mama nanu te adi yo asukuli yo yo kutu yo frère sere yo ozalaka kaka ntango mama atie biloko alinga lia kaka moma kosala toilette na yo yango wana mama kati na kolia ake kolongola toilette na yo azongeli kolia akolisi yo moke koti mwa baklasse oye poto oye soki wapi obengi mama wana ndoki
Même quand ça randoki. Mais quand ça kata likambo moko ya sala kat na bo moina yo. Na mo kena yo na ko fieta yo fini yo abomi yo kufi. Okufa kite. Mais lelo comme mokolo ovimbi kaka linga bo mayo. Bien-aimé Jésus-Christ. Nzambe atiki. Allez, besoin de l'église, besoin de la carte de l'église, on a maman n'a ndoki. Bien-aimé à Jésus-Christ, mboke ko pa mo maté. Maman wana vandi na pasi, alali, kabisa salbi, passion le ko na botate. Passion le ko yena biso na poto. Ya besoin ba kisi, besoin ba vese, ba kufa maka mabele ki. Mabele ki bien-aimé. Hein? Mabele ki, yo lali penza na carte na ndako na yo lali. Bana wana bato temolo liba to yebete ba mbulo yaka na makasho yaka to yebete so ba ko kule so ndenge nini mais to lali ba ponga na kata mambo to so ko yebate. Oh non 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 non. Jacques 1 verset 27 et so bani la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. Na so bande la maloba oyo. Ce que vous pouvez sortir mikolo te, mais vous pouvez sortir l'église, vous pouvez sortir l'église, mais l'église joue les autres la taba, bano yote, ba jobango te, ba la baso terengana na kata mboka classe zate, ceux qui basaki na mayele, ba koko jobango, ba kima lamu, ba jobango ba kotsi ba classe, ba ba kotanga, tala bana oyo, yawa yeko yebisanga na yebisabino, tozana double peine, biso nyos ngana yo, odotala ngai. Kotela ka bano ya yote. Oya yo boti soka zate akende ki classe zo mona na te. Umutemo ikomi likolo. Me oyo bazali banda wana ba hotelinga na wana. Bakuma ulala na cimetière. Tamso loko ya te. To mona e comment mona e comment lokola normal. Bien-aimé tozonga. Éclairez-vous, lumière ekiti. Bien-aimé en Jésus-Christ, c'est très difficile. Bien-aimé Jésus-Christ, botika, moi, mon livre n'a pas besoin de bien. Botika makambo, ba prière. Oui. Nzambe a tchebeso to bonde la ye. To sala ba jeune. Ba veiller to bonde la pona Nzambe ayo kabiso. Mais c'est trop. Solution zate. Mboka l'église ya ndenge tonde balabala. Solution zate. Prenez-vous en charge spirituellement. Mondimi prends-toi en charge. Akosio trop. La mukamba la moko tala nanu. Kamata to bolingo na yo, change ngo tala banzela mususu. Tala tabana o. To pesi na wakata mangomba. Oui, to kosunga mangomba, to boite. Mais mangomba il faut produire pe ça la pe biki ça. Et na ki ça pe. Mais ça ka te na ba poche na bango, bazo na sabino bimbi tuka, ba na sabino bandako na bango, ba na sabino molato na bango. Mais na peuple rien. Na bino moko rien. Combien de vos frères de vos personnes dans la 4 églises? Église moko kaka oyo, mukambe hotel, boana suna 5 offrandes. Bosa suna 5 sur nini. Offrande sur du prophète, le quoi yem ta prophétisaki. Offrande ya motei, offrande des chefs de paroisse, offrande parce que mukambe ya transport na ndenga yaki. Basaki kombe bino boko zaka. Non. Quelle expoliation. Bazo lia bino. Soka jia wazo sa misala, d'accord. Oh. Et les gens qui te posent à la délivrer, faut à la gêne, va prier, belé, va combat spirituel, bien aimé à Jésus-Christ, là là. Soko za délivré, soko biki, ezagangouya na nzambe, mokano na nzambe. Volonté à nzambe, mais volonté na yote. Parce que quand ça n'a pas prié, na ndenge ko prier, ce que nzamba lui non. La preuve. N'a pas pris exemple de Job. Nzambe mutalingaki Job a tenté par Satan. Mais a mori mon aidé. Mais Job a bondé là combien de fois? Pas si andengwana, a bondé là, a prié, mais le corps nzambe mutalingaki a autorisé dans libération na ye. Rien ne pourra marcher. Oko beta ba gêne, oko baluka na ma belé, oko sala rien. Mais tant on s'abat OK. C'est bon. Et ça nzambe. Tout à l'heure, Pharaon, les bossos, il y a Moïse. Et ça, il faut à Pharaon, et ça, il faut à Pharaon. Parce que nous savons que Ngaï Moutou, na kamati na pesi monté ma makasi. J'ai endurci le cœur. Pour ayoka makam Moïse azo ça été. Pour na la kisangouya na ngada kati ya barwa. Ba tenga na nzambe. Est-ce que ça faut na nzambe mutalobi ke ngabe. Donc
pharaon makambo nyonso azolakisa ke nzambe alingi alakisa monene na ye ezalaki faute na ye te. Donc soki nzambe moto alobaki ndenge wana alobaki ndenge wana lelo oyo obiki soki nzambe alobi eza mokano na ye eza mokano na ye bana na nzambe so alobiki eza ndenge wana so alobiki okoleka na komekama bino soko mekameka mwa moke ochange église okomolukaluka tala baeglise makambo ndenge na ndenge. Bien aimé yo moko mondimi oza soki na combien de sites ya baprière en ligne olandi oyo ya 12h aussi 12h te 15h pas aussi ya okoti na site mosusu ya 17h aussi okoti yo moko mabondi lo bali koyemba na kati na ndako aussi okoti ya minuit aussi ba site oza soki na 5 sites na 5 basali na nzambe oyo babondi na mpona ntina na yo. Mais solution tozala besoin solution eza wapi ozwi nini ebikisi yo nini zonga na bolingo zonga na charité tika mabe sala madame okomona kimia na kati na yo. Bien aimé à Jésus Christ makambo mosusu bino moko bozo komilukila yango nzambe alingi yo tro kokasa teke nzambe abwaka yo moko tala ndenge ozo kotambola bapesi yo libala yo moko obebisi libala na yo bapesi yo mosala yo moko kaka obebisi mosala na yo. Mais nzambe ya ye eza wapi eloko nyonso ezalaka précis. Oui fin de l'année tozalaka na bagene de prière mpona yaka bapériode ya mabe mais okoki koprive bato te banda octobre ti décembre bato fo bazala gene mpo bakolia bango bato bakomi kobangabanga bato bazoyeba te. Non bien aimé en Jésus Christ ezala na bolamu ata obondeli 2 semaines ata 3 semaines okoti gene nzambe ayoki yo bolamu nde. esengi to adore nzambe koadore nzambe nde eleki tro kokumesa nzambe kotambola na boyenge bene na bosolo kosungana kopesana kotalana vrai jeune nde yango wana vrai jeune de prière bien aimé vrai jeune de prière eza ya kolobaloba te ya koloba vrai jeune de prière bien aimé. Esaïe chapitre 58 verset 6 à 11 azo ebisa biso vrai jeune na bandeli Esaïe chapitre 58 verset 6 à 11 vrai jeune ezali ya kovisite baorphelin ya kopesa bato bazangi ya kosunga bango nde vrai jeune na prière nde yango wana ya kotala bato bazala pasi ya kosunga bato bazala pasi ya kosala moninga mabe te ya kotelemisa bato ya kopesa bato toli malamu nde vrai jeune seigneur azosenga yango wana eloko mosusu te yango wana makomi yango wana eyateke obibamba bapriere ndenge na ndenge obebetela bandenge na ndenge ola yo moko te otelema oza mpe na barepo te bapriere eleki tension ye siko tension ye mpona nini repo eza te ta mosusu repo mpe eza te olambela bana okipe mosala ya nini olala baveye ozonga meme bien aimé nzambe aboyi te mais mpe so résultat malamu ekoko lukilo mpe makambo mosusu blocage oh kaka kose trahison nde kotrahir moninga na yo biso na biso kaka bien aimé à Jésus Christ peuple africain peuple angolaise peuple congolaise gabonaise camerounaise la trahison noire aza na trahison moko incroyable soki trahison za entre biso eloko te trahison na kati na église trahison na famille trahison na mosala surtout na kati na église tobandi na église omona moto asambelaka mpe na nguya na nzambe ezosala kati aza na kati membre na kati na église nzambe bali osala lepo bozobondela bien mais bino moko kaka bato bamembre église bokomi koya kaka kokotisa makanisi mabe asala église oyoka te ozala eloko ya nzambe wana eloko ya nzambe wana eloko ya moto ndenge ezali wana kutu soki osala église no nga moto aliboso na koya nga na koya na kokóma kutu membre tokosoutenir yo yoka wana mokambi kolo église ayebi te bobandi kosala baréunion bokomi kosala yoka trahison mwa nguya oyo nzambe apesi l'union fait la force botika kokabwana basociété ya bamboka ezosangana mais baeglise tout kaka
kaka moindre vision au l'autre vision nzamba salilinga okesta l'église nzamba monisinga osala l'église nzamba kaka bato pe bazo wana eloko nzambe église wana so yote ndeko sakola penda to kaka tango terra moto zo kita baza kokosa yo ndeko baza bata liboso tango kende sala l'église bango nde bakokima yo pe bakotiko na kati na souffrance ko se trahir na kati na famille bobo te tata moko mama moko ndeko mozo sala ndeko no mabe. Ah papa, lumière ye, double peine ko kitela yo. Tika ko sala ndeko no mabe, tika bondoki yo, na ko komese na suka. Yo komisa na suka. Okomona na nzambe, période tozali ya période ya nzambe. Eza ba période te ya ko yina ndeko na yo à telle façon que oboma ye, kuta existe te. Trahison. Na musala tozui na musala. O memi ndeko na musala o lakisi ndeko ngana salaka awa le kolo chômé trop tala musala yango le même ndeko yo memi abandi ko fundo na ba chef o mona pe bo congolais to angolais o betele me et puis mundela bomba kana to mona biso que c'est ton frère ou bien c'est ta sœur yem ta biso que yuyi ba biloko na musala kenana no ba longoli musala yatikati lelo batu mingi koma kaso ndeko na moko congolais on a poto po joye na musala bitete je préfère na zo mutu mususu était au monde trahison bolingo sate pour soka juyo au monde mutu akoma chef o mama wana gouvernante ya makambo ba femme de chambre mais mama wana kimi sa bate belé bandeko mais bandeko bandibu bazawana basana kawana bande kolo musu basana kawana mais oye kolo ye moko songi la solution bien aimé en Jésus-Christ ngai na salaka na société oyo monoprix so bozo kende Roissy okende aéroport à Roissy dépôt ya Gare Nord na Aulnay bakoma monoprix tala dépôt wana munene boyebi chef nango ezali camerounais directeur camerounais un noir a dirigé bateau nyuso bateau ba société nyuso wana directeur noir mais il y a pas un camerounais salaka kuna au chauffeur au boy basate moni biso ba noir ne to viva pour nani azo bango te peut-être personne azu bango azu bino boko trahir ye alongo na poste wana mais kende ko kuta ba transport eza kuna nini bandibo ba mema bandeko na bandibo amemi ndeko yo to koma kuna bandibo ba koma bele mais directeur za mutu mwindu trahison to ko tele mandenge ni to ko bika ndenge nini yo oye na poison pour poisonner moninga na yo oye na kati na poison oh là na kati na l'église bosambela l'église on est belé et sambela kanzambe mais so tali poison pasteur oyo a poisonné pasteur oyo mundimi oyo batinda ya gane poisonné boy mais ils ont wapi na l'église soko to joue na to ngona l'église comme na ba comédien oyo akeko poisonné oyo akeko poisonné oyo voire même ko to ba orchestre ko to ya mukili to wa makamba ba poison mingi te mais dans l'église mingi pe na ba comédien wana pe mingi ba sambelaka bo trouva ndenge kuto bato ba beta musique mukili o bo finga kawana jamais oyo ka akana poisonner artiste na yebo akana poisonner chanteur bo rarement botika ko finga sa kombo na Nzambe bona ni bozo ko se trahir boye tonda na bolingo bimana mabe. Bien-aimé à Jésus-Christ, Matthieu chapitre 24, verset 11 à 13. On a répété, Matthieu chapitre 24, verset 11 à 13. Et la charité, la charité se refroidira. Batu bakolo balo kabasute, batu bazarasuna balo mote bakolo bakbe, nyango to komi. Batu balungwe, charité lungona batu bakumika ko sala baninga na bango mabe, batu bakumika na mabe, batu bakumika memaka na makamulika na mabe, aboma muninga na ye, aboma ndeko na ye, aboma mwasi na ye. Bien-aimé, la charité ko se refroidir la tango da suka. Boko mona batu bakolungona bolingo ya kolinga batu. So akabelio pour intérêt. To alinga soka pour intérêt. Makolu soate pour likamo yango to komi, ngongo to komi. Soko zui, bien-aimé, ozui. Olingi kaka yomoko kaka olia, yomoko kaka o vivre, soko moni moninga pambomi, otondi mutemo mabe. Pambola moninga ko dineme. Pambola moninga. Habala kata zuli bala pambola ye, kaka yo baloki kaka libala wana ego umela
Tu peux se bango à 3 mois. Total à ce que papa va. Pourquoi? Pourquoi? Oh là que la bateau ninga banbe. Ha, ndenga za wana société wana mbongo wana na monengo za ya clarté. Faut ça la mbonga molili, mbongo wana za mbonga clarté. Ya yoshiko ya bien. Et ça nini? Ah, moi sona ke ko zwana, faut ça la moi sona andoki, moi sona azam boni boye. Boni boye. Mubali wana ndenge na yebi aka muyibi aka vola nana sali sumute. Biso ni tout ça mabe. Yo ko dlandaka mabe baninga bo po nini? Batio na kat na mboka batio gouverneur, batio yo ministre, batio yo député. Oza pour la cause moko obongisa mboka, pour la peuple, o penser pour la mboka, ba voter pour la mboka. Boni yo kaka, o weraka osomba lupango na yo, osomba ndako na yo, bana no basala malamu, pouvoir ya mutu moko, olinga ka yonde obonga, ba misusu ba bonga te, yango nde ya wazo boya. Double peine nde yangwana, albi ba menteur. Ba scro, ba enchanteur, ba mouyimi, double peine de kokitira bino. Mboka zo kufa, yo mutu moko, okoyiba pe muketo zo yiba ba millions, ba 30 millions, ba 50 millions, ba 80 millions, ba 200 millions. Bana ya mike ba otambala na bana bazande sika kolala. Bana na ba okutela ba millions te. Bana na ba cheke o bo mona ko bana na ba fan de la rue. Ba okutela ba millions te. Bakuta ba million tata biso 100 000 kaka boye to 200 000 bana na ba komi sécuriser ba zongi ba classe ba komi kotanga bana na ba komi bien mais bino bozu ba million yo moko kaka olingo konzango otutala bato baso kufa bato basanga mai bato basanga bile mboka ekopambama yawa boyi likambo yo ya yo moko ka bomoko ya bozo mona bato baso ya kufa na mboka ya Congo. Lève-toi, la lumière est éclairée. Yawa lebite bona muka lumière yena mboka na bino éclairé. Soko bodala ki pongi ba paya. Baza na porte, ba paya ba côté de bino pour la nini ba moni ba kambo na mboka na bino nkita na mboka na bino. Ba roi, ba lobi ba roi na ba paya. Esaïe 60 1:4. Abi ba roi na ba peuple na ba tunu so ba touré mboka na bino. Ba solinga ba kota ba ya ko yiba, ba joie, ba zo po lumière si ba moni mwinde yali baza na posa na bino te, baza na posa nkita na bino. Siko yo olingo joie, kabula na muninga. Partager pour na mboka. Yo moko lingi kaka, yo moko ka okonza. Bien aimé na pesi bino l'ICC. L'ICC na nina pesa bino l'ICC na nini. Batu moko misatu. Bande ko misatu, lana bien. Bande ko na misatu. Bamona ba pekisa ngomba moko na kati na ngomba na balabage muta ko mata na ngomba ko teza ekila. Bo mata na ngomba te bo kende na ngomba te. Batu misatu na ba faire misatu ba fande ba bino non. Neni ba pekisa ngomba bisofo to braver interdit oyo do to ling faut to longo na ba bembi beko to koma wana to yiba pourquoi ba pekisa ngomba oyo batu ba komate. Bakei ba mati bakomi na ngomba batala boy bibembe ya kosakana te batu bakufa bibembe ba skelette babi ho yango bapekisa ngombo ya nini bapusa na boy ba or ba diamant ba mbongo ba coltan ba uranium la richesse babi ambon nde yango yo. Oh là 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 là. Yango bakosa ka biso to ya na ngombo te. Mon frère, to bongi na biso. Nde to bongi awa. Tellement ba biloko eleki trop. Deux personnes ba bi bozonga na mboka. Boke zo ba saki. Boya nango. Poto to kanga biloko nyosu to zonga nango. Moko yo tika ko surveiller. De wana bakiti. Bakiti na mboka ba yeko luko ba saki. Moko atikali. Bola na malamu. Devant la bakiti, mon frère, vous avez qui richesse, faut ça gagner plus de balai, pour y aller à tirer le gouna. Ah, t'es, faut ça plus de balai, tout câble, plus de statuté. Ah, il y a solo, dans la réseau, il y a Bayokani. Babiso, ton sani, tu retiens les poisons. Tu remets ma belle au dia, tu remets ça en fait, tu vas le joie, tu vas le rejoindre, tu vas richesse, tu lianan. Après, bien qu'on aille, tu retiens poison, koufapo, richesse comme un besoin de balai. Ah, bien, bon, vous avez raison, va préparer poison. Nabasak. Babande goya. Ye oya tikali ki ye moko wana tikali galbi. Ah! Ba richesse boya. To
kabala ko 3 personnes non ngara ko ni matin je préfère que tunga mo na zona boma bango tunga mo na kuma riche mukile banganga mukile banga e bara kumisanga so ba ye na ko boma bango tous les deux na ko boma bango bien aimé 2 personnes na ba ye ko kuta moko mutu na mutu ana projet na ye babi ah mon frère toye ah boye na basaki toye na basaki mais to liana no to zono mo makasi poto tango to banda ko lokota ba pouvoir oyo to ba lokota ba richesse oyo babi d'accord ba préparer poison ba tche ndeko na pe allié wa tika ye moko bango bazoyi bateke ndeko na tika azana projet ko boma bango ta ba sisi ko lia o ba sala rêve oya tika ko adja bomi bango bibale bakufi ye moko atigale akamati saki adjuba richesse akoti poison pe e bani ko sala de na nzoto kala bigite bu akufi bango pe bakufi na kati na mboka na sanke bazwa richesse donc elingo bate na mboka wana na montagne wana bato bakufaka po na richesse bibembe wana richesse ngo nini muyimi mutu nyonso akenda kuna alinga kaka yenda pamboma mutu mususu apamboma te na wana yango wana liwa nde Congo démocratique bato bazoyaka bango bapamboma bato mususu bapamboma te nde yo kabolaka ndeko kabolaka moyimi eya liwa so kabolaka na ndeko te yo mumoni ke yo mutu akopamboma yo mutu akokoma kebaka parce que oyibi liboso na yo te partage toi avec ton frère kabola na ndeko na yo tonda na bolingo tika bondoki tika koina tika kotuka tika kochola tika moninga alongisama bien aimé à Jésus-Christ salaka société créée société awa na mboka na Europe kamata bandeko na bino ba congolais to bangolais bana chabango société wana ekozala mobulu so kebite okukoya bandana bakokoyesa kaka bandeko yo tie kaba mi na bato ya quartier yo tie bakoluka jamais que yo progresser. Et puis, ça la société, kende, expérience, ça l'expérience, créer société, zoa 5 Maliens, zoa 5 Mvunji, Tchabango, kamata 5 Congolais, Tchabango, okomona, to Angolais, to nane Africain, Tchabango, okomona na kati na société wana, la plupart, 8 heures, ce que petit pas, okomona Malien zawana, okomona Mvunji zawana, Congolais ayaka 11 heures, pour ayebi que société yande konaye, ya moninga na soko tuni yo ibisire mais ote omoni matanga o ya mutu moka kufaki omoni poto orke o nanganda ora aliaki nanganda ali nanganda suna soir ameli akoya retard o kaka tam soko benga nazana train nazo boni boye prenez-vous en charge bien aimé boye bakake bobungisa misala baninga et puis okomona ke na kat na ba mali wana na ba mvuzi wana mutu akoyiba yo azate babano koksa iloko de presque ndenge zali mais soko cheko muyibi meme na poto ako bano yiba yo bozoli bantaba to mona bino bozoli bantaba mais bana bakoma ona bantaba ona bamvuji soko che mvunji ko mona pelaka ko tumbelo ntaba bien bakamuni su bien kimia ko sala musala na ye kimia pa yibike ayaki musala mais cha ndeko do congolais oko yabo ba client ba vani muta ko tumba ntaba za zana yete ya retard afama kamna nko azoli kama kamnu ebeba. Bien aimé à Jésus-Christ. Nzambe nda boyi bakambo yo. Double peine ya bozo sobino. Pour lingi moninga progresser te, moninga moninga avancer te, olingi payer avancer te. Tote ya, to la kisabolingo e banda na yo. E banda penanga na moto nyoso. To bongwana. To ndima bakonja mboka na biso, to la kisabango boling mokonja mboka. Aye ba bolingo. Ba ministre ba yeba bolingo bazo conduire ba nani nzambe akokita te boki yango prenez-vous en charge nana kwa kolakisa bino boyebi so bolobi pere ke mundela kosa bino bindelo est-ce que mundela na tindi oyiba 200 millions 300 millions 500 millions 30 millions 1 million mundela na tindi yo yem talingi te baninga ne baba bongo mais okoko bongo so opito ekufa ba makamande na nenge bien aimé en Jésus-Christ. Tokoki koteya, tokoki kosabola. Mais maintenant, tous autres fait réel. Maté, est-ce que ça va faire réel? Et ça va faire que Jésus, tant à Kendaka, Jérusalem, baptisé qui est dans maï. Et les cas déjà. Si tous autres vivre. Monde, lumière essayé. Bimana double peine. Tonda na bolingo. Bobongisa. Bolongo na nzela ya mabe. Bosala ne bolamo. Hein, bien aimé à Jésus-Christ. Oh. Serviteur de Dieu, pas péché Mukumba,
Papeso mukumba ote ya liloba. Te ya liloba. Na yebi na kutana ndeko moko boy. Azo betelanga li solo ya serviteur de Dieu moko boy. Serviteur de Dieu wana to sala na ye musala. Ça fait 22 ans. Et sika moko. Mais na kutana bazo betelanga li solo yebi. Ah. Yo ka ça changer. Azaka nenga yo moko yebi makambu na ye. Azaka ambo. Ambo. Eh. Papa. Mon frère. Banda karakara wana mabe wana kindumba na bundoki na makamuni otika kate tilelo osapeka na kate église botika yepe avandi na kate anguluma aobebe sabato asoko contaminer bato pe bakuma komona ngo normal babi non ndenge yomoko yebika makamna ye mais non arrêtez ce genre de choses asa musali na nzambete alingi nzambete tant on nous a pesi ils ont moda trop sur 20 ans bochaina mo peni yebisa ndeko tikanan bien-aimé à Jésus-Christ les sécurités na makamna nzambe les sécurités na kat na mokili za ko beba polele yawa kobomba bango te yawa kobomba mangomba na boko mona na mabota na ba pays na vis-à-vis Satan zo komela sa vis-à-vis akobomba bana isute asa bimi na ye déjà la bête est là boyoki yango mais ce que yo za na Yesu te et a passi pona yo ce que ça na nzambe te et a passi pona yo tika na likambo yo yawa zo senga bolingo. Attends, qui m'a bolongo ngulume. Mais quand tu n'as pas l'amour, osaka kaka yako la bato mabeko sala bato mabeko finga bato ko contrôler vie ya bato o mitala ya yo mokote o mitala ndeko yo tambola kate et là comme ça so bebso bino embouteillage yani wana bato belé bato ba camarade belé bato belé embouteillage okoye bato mabe côté yo wapi et ko yo wapi. Bien-aimé en Jésus-Christ, Bible, et sur la carte dans Apocalypse 18, verset 4 à 8. Apocalypse, chapitre 18, verset 4 à 8. À lui, sortez du milieu d'eux. Bobi mana milieu na bango. Bobi mana nzela na bango. Na ba bato bazo sala mabe. Bato ba bongo na kate. Bato ba otemba na malamu te. Bimana milieu na bango. Apocalypse za mutasuka. Bible ego biso mutasuka. Apocalypse za suka. Abi bobi ma. Bino bato bofandi ngai na tala na ngaka mukambi wana na yebi na ngaka makamna ye na yebi na ngaka mebo ye na nzambe ne ngana ye na nzambe ni boza nzambe moko bima tangu suki misu zaki ya kokangama lelo limiere ye efungule misu bima na mile sinote double peine yango yo yoki kufa ya mbalo mibale eko kitela yo kufa ya mbalo mibale eko kitela yo bien-aimé à Jésus-Christ double peine yomoko soko milukango soko yebaki te d'accord soko mi yebaka te d'accord mais lokolo yebi ozo mona bimana milie ya bato bimana milie ya bataki ndumba milie ya bato batongaka ni milie ya bato bayibaka na milie ya bondoki na milie ya kotuka na milie ya magie pote ya walobi limiere ye sikoyo bokoyeba bana na nzambe te avant kutu mokili okobana mona bango na misala ndeba otambola na misala. Bien-aimé à Jésus-Christ, mizongi sala Yesu ko mizongi sapenza na kat na Yesu osali mabe trop yo goleki mokonzi baoyo basana Yesu bao bana Yesu boyebi kobange lokote bobanga mokilite bino bobondela boyi kampiko ata balobi liwange komi pene boy ata ba yoki ba mabelezo ningana Psaume 46 ezaka temino ata mabelezo ko ningana ata guerre ata ba bozo tremble te bana nanza ba ibe ko bangelo kote to banga ba yebeta ngwa telema so ko telema asalo ya ko sala bisoto zabana roi des rois to ibe ko bangelo kote to na makila ya Saint-Esprit bango moko ba ko putena makamna mo botika basala ba plan na bango ba yina ngona mokili botika basala ba kamna bango mais Yahweh azala ni basuka yawa lubaka yabi nakotika bawo ya ngai te nakotika ta moke na bawo ya ngai te akotika bino te mais azosenga bolamu azosenga amour azosenga charité azosenga yikampiko landa Yesu Masia
masumu epesaka mabondeli ebele ntango ozosala masumu mabondeli mpe fo bondeli ebele mpo yawa ayoka yo me bolamu okobondela mingi te okomona yawa ayoki yo yawa ye ntango ngali kaka ogangi kaka olalaka na butu oyebi na abatelaka yo olamuka oyebi yo kasi eza bapriere na yo non wata natumbaki so yawa alobi non so alobi oui kaka esengeli kaka tomesokisa liboso na ye tomekitisa liboso elongi na ye tosenga na kati na ye bokomona bosomi ke kimia mwana nzambe vaya kati na bino bien-aimé ya Jésus Christ tobima na kati na second mort liwa oyo ya suka ya mibale ya mbala mibale nde double peine yawa boyi yawa lingi obika mon frère et ma sœur je te conseille tika banzela oyo tika makambo oyo zonga nano bapasi mosusu ozomona eza ya bato te eza bandeko te eza yo moko yawe ya lubi zonga akoyamba yo afunguli maboko nani akoya nani alinga apambwama nani alinga yokanga ndenge yawe akoyoka baoya ye kelelo na nzambe betela yo bien aimé soko kokufa kufa na bonzambe mais na moment tokomi kokufa na double peine te nde ya pasi yango yawa zo conseil kati na yo tina nango yango na bikelama bana na nzambe molimo na nzambe yaki teke po oyo esenga bino bokaba mais ezosenga lobiko na yo esenga kimia na yo nde ozonga na kati na bonzambe ya solo je préfère kutu obondela no na ndako ke okende na esika moko ozokufa se kokufa omona liwa na kati na yo mais molimo na nzambe elobi te kake botika baeglise non mais eplace yo omoni kimia te ozokufa okufa moyo okoneka kokufa double peine ekokitela yo yawa mona bino yawa kango na bino double peine longwa nango eza pasi liwa kufa mbala mibale tozovivre déjà okufaki babomi yo susu bacovid babomi yo susu non yawa alingi yo nzambe alingi yo kabola mateya oyo kabola yango partage yango pesa bandeko kabola bango mateya oyo toli oyo bazwa yango partage yango pesa abone na sepeli mingi ndenge bolandi mateya na nkolo pe nkolo nazala kobokebi te asepeli koyoka bino me bomonisongo na bisala ezala kaka ya koleka likolo te zongelaka yango mateya bokola lelo zongelaka yango yoki yango yoka yango lisusu ekoteya yo ta mosusu likambo moko me bobanga te biso suza ya yesu ata mokili na bango babiloko bazokana bolenga te l'éternel combattra pour nous azoko combattre ti bitumbe yali abundela kaka biso baomona biso pamba te yango balingi babongisa biso baloba na biso totika jésus mpo bamoni ke kombo wana ezosala bango mobulu mpo basala baplan na bango te tokotikaka mpe yesu yango te azalaka ye biso azalaka ye biso te me tomonaka misala yesu tomonaka makambo na ye tokotika ye nga te bakosa libome tokangami na ye mpo tomoni bikamwa na ye bango basala oyo ya bango baya oyo na bango kola batela bino kola sunga bino tozongisi matondi epai na nzambe yawe okumbama yawe oshandelama yawe onetolama nandimi yo opesaki bana na yo mateya oyebisaki bango bakeba na double peine olakisi bango omonisi bango tika te tata bamonisa ngo na misala babanga kombo na yo babanga monene na yo tata mokonzi oyebi ndenge baza kokana bana na yo baokana me yo oza na likolo oza komona yo osalaki miso omonaka te yo osalaki matoyi oyokaka te yo osalaki boyebi mayele ozangi mayele mokili eza koyeba te oza komona nyonso nandimi mokonzi bana na yo babatelemi na yo basungami na yo bazali na yo libela na libela kino bomoi na baseko mayele na yo epambola ebatela oyo bazali na bopito bazali na baprison bazali bakweli matanga bazali na esika pasi bazali bamboka bisika ya ndenge na ndenge bazala mikakalo sunga bango
mona bango, kangola bango, longola bango na libulu bakufi, fongola bango misu, pesa bango boyebi ya solo, mwana nzambe likinda, na pamboli kombo na yo. Na sengi na yo, merci. Merci Seigneur. Na nyonso, pe na pamboli kombo na yo. Amen, 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 amen. Merci frères et sœurs. Ndenge bosiko na ngata, mosali na nzambe, frère prophète Pembela Aziza, na chaîne Nabino, YouTube, Aziza Pembele TV. Kolabate Labino, Kolo Asungabino, bo s'abonner. Amen.